Bandeko na nga nazalaki na eloko moko ekamwisi nga jour moko nabombe baniese na baya misato 2 ans 5 ans na 9 ans. Sikoyo natieli bango bavideo na bango ya babini-bini. Après natieli bango Michael Jackson, moi je faisais autre chose. Sikoyo un moment natieli bango Michael Jackson plus jeune ntango azalaki mwindu. Oh, bayebisi nga non, tata Muna, c'est pas Michael Jackson. Même Michael Jackson quand il est blanc. Oh, c'est lui Michael Jackson ntango aza mwindu. Non, c'est pas Michael Jackson. Michael Jackson, c'est lui. N'est-ce pas, vous allez pas m'apprendre Michael Jackson, je suis né avant vous. Michael Jackson, il est noir, son papa est noir, sa maman est noire, sa famille est noire. Il a eu des problèmes de peau, il a eu des problèmes de peau, voilà pourquoi il est devenu blanc. Mais Michael Jackson, c'est lui quand il est né. Toqué dans Internet, dans l'Axi Bango. Non, c'est pas Michael Jackson. Oh, il y a nièce à 2 ans. Non, c'est pas Michael Jackson. Non, c'est pas Michael Jackson. Ah, mais si, c'est Michael Jackson. Non, naturellement, quand Michael Jackson, tant a commis mon délai, je me suis dit, Michael Jackson m'a combolouké la batte. Aux Ankino Mouindou, bato ba perte d'identité nao. Bato ba boten ba génération ba 2020, o bazokola misusu bayebi te ke Michael Jackson azalaka mwindu, misusu bazokanisa bana mike oyo biso o bana oyo biso tozobota bazokanisa Michael Jackson azali kaka mundele. Alors c'est faux. En fait, j'étais vraiment surprise. Boyebisana ba commentaire so pe bino autour na bino, bana na bino, ba nièce na bino bayebi ke Michael Jackson azalaki mundele to mutu mwindu. Nga franchement, naki choqué na bi oh, Michael Jackson aza mwindu ba boy kondimanga na kamwe.